Diana zaki ndeko na nga. Diana zaki ndeko na ngai, Diana zaki ennemi na nga te. Eza likambo moko mama nyonso asepelaka te na mwana ye likambo boye parce que nga na sa un mois de mina Diana na ndako na nga. Tango na sa un mois de mina na 2013 Geta zaki na ndako na nga zaki mukie. Ozomona yo tovai na ndako na nga mwana nga za mukie to tindaka ekendo somba boye sala boye. Ona sutukele o moko boye. Toboma na mabe. Toboma na mabe. Toboma na mabe. Faut comprendre ce qui dit na nda akufi boye so ba bi akufi pona ngia problème te mais soka la muki soka zongela ngo susu na royaka mais soka la muki soka zongela ngo susu na royaka non alobi mabete alobi boye alobi abi tokobomana kasi abomanaka diana mpona makambo mwana ye alingaki esukati abi mpo ezalaki mwana ye mwana azalaki ya moke mais sikoyo na deuxième abi soki diana epoka akufi soki akufa ete azongi aza moto soki abandela esusu akobandela suki olobango ozo comprendre akobandela suki akobomana ndenge atelemaki nalingi na mwana nga te po akimisi mobali wana donc na sens wana alobi te na sens ke akoboma ochambeli te kobomana omoni yo so opembo na te lelo tokobomana kobomana na kolala wana lelo place yo zanga lazali eza lingala eza expression ngala kufela papa na âge ya 11 ans nazalaki na école primaire nano ngai nazalaki scout nazokola nazwi diplôme parce que baninga bande kotanga nga binga mpe na otanga nazalaki na classe ata na futi minerval te na ITC Kamo nga mona okotela préfet mpona oyebisa ke mama aza na mbongo te azoluka soki azwi ya kofutela ngai mpe banda obengana nga te nakoti na yese na foi na foi amoko okei kosenga papa leki amoko okei senga cousin leki na ngai par magie ya mobali azosala échange ekomaki ye motu ta mosu alesaka ndako nzambe apambolaki États-Unis donc famille ekomi mwa kopema pour te dire que nzambe penza amimonisa oyo bino mo boyebaki te issue ya secours na bino eza wapi bana na nga abotali chombe ya 1 kilo et quelque na mboka na tiaka ye na carton comme couveuse na kati ya zamba kayika ozolela nini mimi akokufa ngabi nzambe apesi nga mwana akufa wana nzambe wana aza ya kukufa lokola nzambe akufa te yanga pa kukufa te bokoko bima banda bokufi ba lesbienne ndenge bato bakomba lesbienne balingi mbongo tamino mbongo babenga ngo soki nini nayokaki soki partout wana c'est ce qui fait que là beaucoup si sango botika na ba sentiment wana bato bakomba lesbienne boyebi te loko ni mutu wana azwe pa na bino kuipele ya omoni basi misupe bazotula po mibali na bango bakomi basi mibali misupe bazotula po basi na bango bakomi mibali donc ironie du sort. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois o ya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya Tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour koluka aide donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba chaussures bajouer donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete
bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa, délégation moko ya Fondation Vida bakita kibongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'oseille au quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas gros dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui perd c'est péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. C'est que tu me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui s'arrange dans cette couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer. Ça l'histoire des mères en pleurs. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui, madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci beaucoup na ba sponsor na biso nyonso, mais sponsor numéro 1 ye andima na eko pesa mbongo. Ye andima ko futa biso chaque fin du mois, pesa biso pema ofele. Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui sponsorise cette chaîne chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci Mingi na Elias pour la prise de vue et puis réalisation. Merci Nadinish Mosolo Yepe a co-signé réalisation. Na Bossanité Jonathan Moukadi côté pays à prise de vue. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi, mère double. Merci aussi à notre sponsor, hein, notre partenaire maman Emily Seti Mainga depuis Canada na initiative qui toko oyozwa ya kosunga ba orphelin bali ya ba mela balata ofele nzambe ya pambola yo. Balobi sunga orphelin na $1 na numéro ya maman Emily Mainga boko mona eko défilé maman Mainga koza $1 na yo po ete orphelin alia amela na décembre. Merci pe na ba o nyos balinga biso te nzambe ya pambola bino. Bande ko balandi lelo yo toye na témoignage ya actrice Mounene na respectakaye par rapport à la jeune aye, il est tellement calme, au na polémique était au na makamuté alobaki asalaki yango lelo tokosa la témoignage naye à travers cette chaîne chez Biso Télévision. Je m'avais dire bonjour maman Milo. Bonjour. Bonjour Chic. Ah, ça va bien. Kala bondenge ni nzo kanate hein. Azali. 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 Est-ce que maman Milo a semblé la rappeler? Oui, na semblé là. Kama psona lo sambo kasi c'est possible. Ouais. To bondeli nzambe to pesio merci. Yondo permetta ki lelo lisusu za sous envie. Au renouveler qui sous bonté na oli kona banana yo yango tokutani ya pona osala émission nzambe to pengi o encadrer biso nyonso tokoloba eza o ekosunga mitema bato eza o ekobebisa te nyonso tiki na boko na yo ba o batotala biso na o bakoya kotala sima na biso pe tozali awa nzambe obatela opambola biso na komona Yesu azali mokonzi pomba na biso amen amen. Pour y arriver au Makassi, maman Milo, secret nous a nini toujours maman Milo m'a raté ou qui t'a raté toujours studying, on a un problème là bas tu me sous tu as na ma bête au secret nous a nini chic naza humaine na quoi rapé na sumu rapé mais na ngaka que on a profité na vie tant on a non vivante na profité nango donc profiter nango faut na za mingi na sengo pour lobby na yebité pour lobby za nzambe le lundi ya biso kokufa ya ba comédien mususu bande kona biso ne ba kokende e pesioni to ba e ba kiselo mayele nini pe lo lengi nini komi kotambola na saya mokili
Ouais, ezaka ya ba comédienne te, ezaka kukufa ya bandeko baza pembeni na biso. Et laksika ke na koli. Au moins tant tozaki bana mikio ka papa mo akufi na veni kuna oyebi pe yete. Ne balaksi tata mo photo ya mutu moko na TV sala pe na TV oyebi pe yete. Mais le koto komo yeba batu oyebi penda ke camarade nanga kufi, mwana moko akufi, collègue nanga kufi laksi ke âge epusani. Donc ya wana to komi lengele po biso pe to yebi mkolote to yebi pe ngonga te. Et pe si biso mayele kolobake kolala kolamuka eza habitude te eza ngolu. Donc ce que lamuki il faut yeba na lamuki pourquoi ba lamu Singapour na nini nzambe ape singa le soupe ma pona nini donc yemoka yebiti na yango to comme konga kotambola boyenge bene na ndenge nzambe alingi to tambola c'est ça. Est-ce que maman Milo azala fière na musala lelo pe na yebite bana bakoli oza na ndaku musala oza nango bana pe baliaka nango est-ce que azala fière na musala osalaka? Ouais, azala fière nango. Net kuna ndeko ya na bike na kino émission ba bensinga. Donc nga mona biso zoza biso tenga naza pama. Donc papa maman ngai donc c'est musala ote mais tam suba na pe ba otanga te tam supe vinanga pesa bien te mais musala o et permettre nga koza moi 10 francs koza la moi encadré et tout donc ils permettent à penza bana batanga malamu ngai pe nazala bien libota nanga pe et se retrouver na sima ngai c'est ça. Voilà, est-ce que maman Milo azali na témoignage moko oyo grandeur moko nzamba sela ye na vie na ye alukaka lolengini ya ko témoigner azo occasion te kasi lelo yo azo témoigner on liboso ya caméra liboso ya peuple de Dieu o nyonso bakolanda biso si ma paix à témoignage na yo ko pe ko biki sabat mususu pe ko mimona o yo mimona na problème na yo azo solution est-ce que maman Milo a prête ya ko pesa biso témoignage ta ye? Bon ngai penza témoignage libota ngai eza témoignage. Ngala kufela papa na âge à 11 ans nazaki na école primaire nanu papa kufatika biso na maman bundaki pona biso ngai nazalaki scout nazokola na bando mona baninga na ba parents boninga bokende kamboye bapesi mbongo ngai bande kopesela nga mbongo penza mingi na papa na biso moko akufa papa Kilanga papa ba honorable Adunia Kilanga parce que on était amis avec moi nae Cheusi que son âme repose en paix aza souté donc na kola bongo na zui diplôme parce que baninga bande ko tanga nga binga pe na otanga na zaki na classe ata na futi minerval te na ITC Kamo nga mona côté la préfet pour na webse que maman za na mbongo te azo luka soki azo ko futela nga pe banda obenga na ngate na zui diplôme d'état année na biso tozwaki vraiment mokie bato ebele bazwaka te nga nazwaki parmi ba lauréat ya kokota université na koti na IEC na foi na foi amoko okei kosenga papa leki amoko okei senga cousin na tanga ya bongo nkomso po bimano pe na porte ya lopango telemi oza pe na minerval na transport okende IECT okaka loleka boni okete ngabi vieille nana tikete oh bongo lobate apesi yo transport mama na kei ozwi sac na ok classe nazwa pe na 6 classe na IEC pour dire que nzambe azala toujours liboso mpona kosunganga na 3e kutu mpona 6 classe minerva na oyeba ta ndenge na osala te ndenge nini na kofuta te ndenge nini na kofuta directeur na nga te mais comme na problème na période ya CPP musée aye asali CPP biso comme tozali ba finaliste loka to bande ko bima ba biba on to profiter na mbongo wana te cantine eza makambo ezali bazwi mbongo na biso ba futer biso minerval na 6 classe bongo leki na ngai par magie ya mobali azosta l'échange et comment ki ye mutu tamsale sarandako nzamba pambola ke États-Unis ba neveu na ngai ba ke États-Unis donc famille komi moi ko pema pour te dire que nzambe penza amimonisa o bino mo boyeba kite issu ya secours na bino eza wapi boko bimela wapi na théâtre na ngala bande ko sala libota na nga nyonso bandimaki yango po e bande ko kota moi 10 francs so ozwi moi 10 francs oyepe osungi libota ozwi moi nini osombi donc nzambe pena libota na ngai leki na nga mwasi
asambela makasi ba grande sœur na ngai donc libota na ngai eza libota oyo bayebi Yesu Masia tozaka penza na libulu so tozwa délivrance lelo nzoto ezomona eza Nzambe eza vraiment Nzambe oyo balobi Jésus de Nazareth ye mutu asunga libota na ngai soki mama yaya na ngai za États-Unis mama Jeanne Kele azakuna akokobeta histoire ya libota na biso pour dire que ngai nalobaka ko vivre nde naza siko eza Nzambe ndenge naza na bana na ngai na baokende classe naza na ba neveu na ngai oyo nyonso bandima benga ngai na ndako babenga ka leader to babenga ngai leader eza Nzambe et puis une église onga na sambela eza église ya Nzamba solo et papa Serge Chouchou Kwale na Sénévé. Donc il y a on a lobaka papa so na ke na bando kende cimetière mon papa ayuma otiki ba no na balaba lo kanze to telengala. Heureusement on avait un papa akufaraté aboka kabala na été au ezali Jésus-Christ de Nazareth au a battu la pébiso depuis 84 là où je perds année on a de to kufela yi papa tilelo nous sommes en vie mutu na mutu akomi et pas naie mutu na mutu akomi na bana naie to kompe baloleka famille loleka pe ezui combo au babaka toi tu as un nom nous aussi nous avons un nom grâce à Jésus-Christ donc yango to pambola nanda on a biso to za eloko mususu te so to mitalika te nzamba za munene so biso zabo eza Nzambe po fallait to keta mboka baba to kene mboka po nani wasunga bino papa mna kufi atiki bino mikebo ya bokende mboka na ngende kuna bokende kufanda mais Nzambe baki ba okende te nazana bango ngande le père des orphelins yango na kumsara Nzambe na lobake na famille na biso so ino ba visiter bino te biso penda ba visiter tu imagines ma petite sœur to kei na ambassade des États-Unis pour to faire l'interview to voyager ya ebisinga bina ya mimi ngai Nzambo na salelaka soki mundele wana apesinga visa lelo te nga atiki toza biso mbale nga akoti baboyi singa yo naza éligible te c'est bon la bimi ya kei batunyeka tu as ton passeport azu visa ai nga biti Nzamba e bibiso na kombo Nzamba e bibiso na kombo donc eza tozana ba témoignage ya libota makasi ngana kenda bamboko na yebi mutu te nazonga na Kishasa bamsu ba mona na konda donc so ndenge nini mais Nzamba za na ngai non surtout to bando beta bola Nzamba za tellement ebelé na vie nanga eza tellement ebelé na bana nanga botali chombe ya 1 kilo et quelque na mboka na taka na carton comme couveuse na katia zamba na tena carton o bat ba ok na bana couveuse ba ofuta ba mbongo bana bazo kufa menga na carton na tie ba mai ya moto na jeu de photo même bat ba sanga milo nini tikai ka ozolela nini mimi akokufa ngabi Nzamba pesinga mwana akufa wana Nzambe wana aza ya kukufa lokwa Nzamba akufa te yanga pa kukufa te na fana mwana 3 mois na carton nga mona kengelaka na betela ke masolo ma chérie tozala mboka. Quand on va sortir à Kinshasa, tu verras, j'ai une grande famille. Na ozana bakoko, na solana mona sozo leka o kamutunye cha solana motonzo kanga moko. Na si Nzambe so opesinga mwana o. Nzambe na kobosa na kwata moko moko te. Moko na bimanga na mwana na hôpital akom na 2 kg 500. Bat bazon dimate. Donc na ya le pena Kinshasa maintenant elle a 20 ans. Oh là là. Moi nanga moi c'est liboso, c'est ma fierté. Il asunga nga koleka so alinga meka ya obi place uta donc c'est ça pour dire que Nzamba salela nga mingi na vie na ngai donc nazana sengo kumisa. Mais siko yo batunyo so ba kolanda yo oyo beti lisolo yo o ba monike sili Nzamba sala raté oyo ba pese espoir na mutu mo wa mokili okoloba na bango nini. Na oyebsa bango mutu asala mokili oyo azali. Iye wana Nzambe na biso ana ngonyo sona liboko donc ezalo kwa ozo manete to simba téléphone iye moko azana mot de passe ana niyo zala no ka kimia ndimela ye mokolo kaka obeta tanta abeti mot de passe na yo vi na yo efungwami yo tambola kaka na kobanga ye yokai kozwa Nzambe mususu te tozo koya to sa masumu tozo senga bolimi sime ko kima ete ko salela Nzambe mususu te Nzambe abike kote yo mutolongwa na vie ya bomwasi okoma mobali yo mutolongwa mobali okoma mwasi yo mutokoma okota na ndako moko zongumbama o changer Nzambe il est jaloux
il est vraiment jaloux. Na premier commandement na ele biso tanga na catholique ba nda ba sabiso kumisanga moko lokola nzambe wayo. Otanga kombo ya nzambe pamba te. Vous comprenez? Abi kumisanga nzambe alinga to kumisa ye moko na makamu nyonso na kumisa na ye moko. Okokoza apeta mso sali mabema obo to mso sumka mais soko yebika ke yende mutaza nzambe yo zo kumisanga ye. Aoya osala. To perdre te espoir ezala parce que vie eza mulai mais eza kana maboko na ye mutayebi lobi na biso. Bo perdre espoir te bo ki manzambe te bo kendo sela banzambe mususu. Et ya kozala no trop tard bakangi porte moi beaucoup te zate. Mamilo botoza matanga ya ndiko na biso Diana tomoni misusu masole bimaki surtout les camarades lesbiennes tous ces manan côté wana. Est-ce que balobi ba fille nyonso à 100% plus de 85% baza ba lesbienne? C'est dû à quoi ba fille belé ba côté na monde à qui lesbienne et ça c'est mais qu'on peut que ça la analyse en tant que mokolo parce que aux AP doyen na magambo ya art ni ne côté na ba jeune ou ya lelo ba kota na ba comme ba lesbienne ba zwana bango na bango c'est dû à quoi ba kisi to ezaka sentiment. Bon 80% d'estimation na yo wana penza na yebite ba vie privée pe ya batu na yebite ezaka otozo yoka ezaka na monde ya théâtre et puis eza partout ngana oloba po na Congo na biso nous sommes des Africains toza na ba culture na biso il faut to respecter tozu to adopter makambo mindele yango comme koboma biso tu sais quoi na kaleza kiso ki mutabeli cancer oka mwasi ya mukonzi ya comité central mwasi ya mutu ya comité soki nani yango ya banani bato ba honorable ba député kala donc ba konzi on se disait bango ezo bango parce que baza pe na bambongo ba yebi ba kozwa traitement kuna voilà et puis baza pe na biloko moko pe ba liaka biso tamuso to liaka ngote yango ezo sa bango boy ezaki malade na biso te maintenant ekomi partout pourquoi na ina loba ko to komi lokoso mutu nyoso alinga vivre ndenge iye kuna zo vivre nzokande pona ko mata na mur kokoma likolo escalier ezali to bandaka obandi na rez-de-chaussée ozo matati okomi donc escalier nyoso kanga mate po mutu ko mambala mo likolo très bien ozo comprendre bato bazo kende mbangu net na sensé beaucoup ko bimal banda bokufi ba lesbienne ndenge bato bakomba lesbienne balingi mbongo na kimbongo ya balingi ni bakoma ozwa mibali mobali moko azozwi bino ta mususu 3 filles boyebani peke boza bino nyoso misato azwi bino teke o bambanda te il couche avec vous 3 il sort avec vous place moko boza misato maintenant au moment de battre ba film na bino nyoso tana bozo sakana po bopese plaisir po afuta nombo bo be ngano soki ni na okaki soki partout voilà c'est ce qui fait que là beaucoup si sango botika na ba sentiment wala batu ba komba lesbienne bo yebite loko ni mutu wana zwe pa na bino boye kata mso pona $100 boso ba iPhone soki kombe koma ponga na techno te yanga za itel bino bolingi biso ba fille itel na techno bino bolingi iPhone on peut modèle à sika alors que chez bino et pas na bino tam so na mbetu te na musa pamba olala te ozata na sanité ya yomo batiela ko biloko mais tala téléphone otambola lango tala le biloko lingi ya minene yango ezo amener batu ya kokima nzambe ya kosala buzoba. Déjà quand tu acceptes un truc comme ça c'est déjà abomination yango moni batu nyonso bakimi boye la ba opesa ba mbongo ba $1,000 ba pe ba $1,000 ba sangisi ba ke Chine basombi nini basali bo mais tout va passer et ça peut kisite bato basela ngo ya kisi bazwaka nango ba mbongo bazo sala ngo bato basala ngo kisi nganga sengi sala bo bino nganga sengi bino te bo changer maintenant bo changer mbala mo nature na bino bokomi ba lesbienne bokomba pedi mais là c'est la fin qui justifie les moyens voilà tozalia tout se paye ici-bas tozalia wana bino tozalia c'est pourquoi moi mamie le zone du locataire non je suis avec mon Dieu
dans un secondaire nzamba salanga oli mo poni no lali no poni ouais lobi kutolia kité biso tolia kil boulay kolia que c'est trop dit tolia boulay et na bana et puis c'est fini lelo ba mama desu c'est bon ce qui t'ozui musuni tolia donc c'est comme ça naza qui mien na sengo le matin quand je me réveille maman je t'aime na yambi bana na tozo seka na ba neveu na na ba nièce na c'est ça la famille makambo na mususu c'est faut nazwa moto nazwi so na nazwa esprit de vie nazwi so esprit de mort joie transmettre passe na matina na ngombol na zana problème na mutu te c'est pour nazo bisa bandeko na albi eloko ni tozo luka ba mindele ba osala ngo ba kuma osala bana ba mbongo ebele ba ebite lo ni na osala yo mona te mundela ke tina sa mai kuna mona likamni na sa mai ndio na mso akufa dokolo pour ni bana ba mbongo na banga kitine na sa mai sala ba recherche na e na ndenge ni ne ebimaki akufi yo zana eloko te olingo sala nini okompe na mbo on a compte bancaire T au lieu qu'à 10 jours au lendemain ozo luka nini mwana mobali po osombelo ketch o changer ma solo komi pele ya omoni basi misupe bazo tula po mibali na bango bakomi basi mibali misupe bazo tula po basi na bango bakomi mibali donc ironie du sort. Mama Milo, ba mauvais souvenir na yo ya vie o lelo soki o kanisa rango et puis ça peut expérience à vie et bah un plus au fur et à mesure tout ça m'a même to bongisa to ko s'appelle sagesse moi expérience à vie est-ce que ko kabola ba mauvais souvenir na peuple de Dieu ba rolanda ona ba mauvais souvenir est différent. Moi j'aime pas parler de mauvais souvenirs parce que na sur mon temps je me suis dit toute vie est vie. Des fois j'ai dit ça, j'ai vu ma vie. Oh les cas qui n'engana on allait passer pour Nazala. Attention à ngeza lu kwa ya ba bébé. Eza makambele ki la biso na ba vie na biso o ba milo oyo. C'est mutu so beta liso no mwana oseka. Mais et les cas je me dis Nazala ngaka milo. Le pas manesi na bi ke lobi na okufa. Chik ngana na sepe na lelo. Nengate na kanisa lobi po eko apporter nga sur le côté mais le pas maneka et pesanga kana ko massage na ko massage c'est ça donc bandeko o eleka na vie na yo ce que eleka na za na rancunière so ça nga mabe lobi ne t'en fais pas lelo na bossa na pona nga na mona toza à 0 mètre na liwa so na garder rancune na zuma kamoko boya passe na bombi ona motema na nga so na kufika sina otiango wapi. Donc pour dire que ngai ba souvenir ma ben na vie nga na garda kangote nazaka na na passe net ngalelo passe nga nazaka na ona mutema na saki on émission moko ya mama nanga abokolanga akufi to mama nanga anyoko mapona nga to saleli pierre tombal mais érosion et ya emema nyonso tout mama nanga kenda nazana souvenir na elle soute à part ba photo yango ndeze loko ezana passe na motema nanga mais soki natali nde bazotozo tala après tel jour souke longwaka après boy minyo katana après boy to koma miku apamba après je me dis o ekendaki ezaki lokote mais molimo na mama nanga eza quelque part nde yango ekitsanga mo motema sens là nazala penza na passe na likambo wana mais dans tout ça o ekomelanga la vie il fallait que comment on a zalanga donc tant que ce que comment quitter mais on a zalanga donc ba mauvais souvenir nanga etkala na simanga na keliboso c'est ça. Mama Milo tu es souvent ce que celui comme dia kofi l'état ko chaka un plus na likambo est-ce que Mama Milo pas bombaka na moi mon cas waka pour liwa ni otolba eza 0 mètre na biso est-ce que Mama Milo peut a bombaka un jour ce casualité bana na ye batika na sika ya bien famille pe ba tala ke loko ke non et loko yo a te lupango Mama Milo mutatika la biso bazo actiser biso ba comédie parce que je fais partie sous koko fana biso faut cotisation il faut maman Olive à intervenir ba mon benge kunde bembe il faut maman Kingani maman Denise a peu ça moi quelque chose mais au moment na net par exemple ne on a biso yandi mosi wa kobela jusqu'à présent
tout le monde a contribué pour l'opération de Motema, à la micro sur la TV. Mais c'est là que nous souhaitons à monter. Nous souhaitons parce que les rois nous ont décidé. Les locaux ont dit que ça coûte mal pour que nous ayons ça. La cotisation au Saranate. Comme des nions sur Roya, on s'en aliputa. Sans cotisation, groupe ya WhatsApp et Salama. Si vous avez autant de bon moyen, ni nous en avons, ou les lois, maman nabiso, leki nabiso, sœur nabiso. Non, les lots, pour nani. Vous avez un bon côté? Ah, parce que nous sommes en bowling là, on est une casse. Les pommes années, net imbo quand nabiso musala les a pété. Oh, musala. Moi, je n'ai pas fait l'inanga, je n'ai pas fait classe dans la arte. J'ai la gestion financière. Mais dans un fonctionnaire, on a eu payé matricule payé calaté. Non, on a eu salaire, on a eu prime dans qui est caca. Autant se peut permettre na salamo lo comme qui. C'est-à-dire qu'on épargner et ça m'a bêté. Pour épargner, il faut un ambongo. Au lieu d'ambo épargner. Moi, je te dis, Chico, tu te fous à combien? Namsalo. Alors, tu bandes que zombon ou l'air, VHS ezalaki, DVD ezalaka. Bon, on ezala car tant que producteur, tu se retrouver. Mais le producteur, tu peux se retrouver pour ba pirata bango bato bande ko ba pirate nde bazwambo koleka bango biso moko tozora ba miette siko entre nous na ba YouTube on nous paye combien so sali nzondi ba peso $50 to pesi toi likolo so ba peso $50 lelo salaki na lelo na semaine mo ça une fois bien deux fois aux $100 tam so semaine prochaine tam supposé marcher hein semaine à me supposé $100 on a na mboka oyo na ba charge na yo o sala ngoni to senga kaka na ba kondi to za ba artiste to zo tombola bendele to zo laksa aramboka na biso bo soutenir biso bo tiata projet moko ndenge to za na fond de promotion culturelle bo tiata projet moko bo financer biso to sala ba film surtout to sala nini été quand bo pesi biso pe mbongo baninga musu ba tongela bango musu ba ko za bon terrain yango to pesi bino to déficit bino ba artiste oyo ba ko s'enregistrer ba déficit biso to futaka muke ndenge ba parents na biso ba pesara bango mbongo na fond d'avance ndenge eza nani banda kwa ba onel ba pesara bango banani ba déficit bango ba sombaka bango moko te na salaire na bango ba ko somba te na zu salaire na stombi donc ezaki siko ba komo kata bino muke ti mukolo aussi ça okumda ko komi yayo nous n'avons pas ça toza na ngote hôpital même qu'on prend en charge ndenge attendenge maman présidente azwa qui a eu quelques acteurs azo prendre en charge eza minime toza ebelé toza vraiment ébélé mais ce qui est vrai il faut toza vraiment structurer makasi toza éparpillé aussi donc quand toza éparpillé tant mususu bazo kokate ko sangsa biso to koma pe na structure mo bien organisée ba pesa biso ba terrain eza na mboka o ebele o pe ba ko doter biso to futi malembe to ba ko tongela biso eza na ebele koloba ke lelo so na kufi na tiki compte na banque non na za na ngote na ngote na obeta tolo te na kosa te na za na ngote erto me kaka muke na bia ki ozumwa $10 no bwa ki kuna bia ki ekenya na bambongo ba koma yeko zonga sepso na bato moko boye na to ya banque alors que biso taki mbongo na biso na dollar ba koma zonga no franc na to ya banque bambongo mso ya bato kenda ba msuku ba kufa po na là au moins j'avais un compte mais siko na za na compte te je me bats aussi bon ba oh ba ninga msupe bazana ngo ba on peut ba yebeloni ba sa pe ba business bazana ngo mais na mbongo ya théâtre ozwa o épargner kaka na mbongo ya théâtre non so mutabiso ki mbongo na sala ya théâtre loba so za chaîne na YouTube za monétiser tam so ndenge e futi yo okosa masolo mais sens la chic c'est faux nazala ngote
Yann Dimos, il est malade. Il est malade. Tu peux cotiser le lot 20. Tu as $1,000, $2,000 Lobby est un peu à Kissi. On a une permanence à bon chaque jour à Pesa. Nous, biso pe tozaka lokola ye. Tozana mbongo te. Ok, mutako beta tout tolo azu $10,000 à Pesa. Tozana ngote. Il connaît. Attendez, Tosangsa, Diana était malade. Diana, elle est malade. Tosangisa qui mike, et ça, ce qui 2,000 tours à l'bostopesi. Il y a mis balai, sangisi. Et comme à $10,000, la morte. Baton, on peut pas sangsa. Le lot soit 20, tant soit 50 ans. Bon, le soit 50 ans, soit 20. Le soit 50 ans, 20. Je ne sais pas, biso ne soit pas problème, la mandako. Au cause à peine à moi, noiseau bella. Yomo poko bella. Donc, kolobake. Bazo kipe mutute biso tokokokate yandi mosa sali na théâtre na mboka oyo fond de promotion culturelle bazana bazwa mbongo yandi mos balia ebele eloko na bango nini ko na NTPC NTPC za na keste Sokoda ba evre yandi mos ezana ba pesa mbongo ba aider akufa te ba mécène oyo yandi mos asepelisa o asekisa ba pesa ni mosi mongo akende pour condamner bisoté to koko sa caisse lelo mais pour to ça la suivi à ni mosi na suka to kokate ya mais lelo yo ko finga ne commune internet c'est lelo yo ba comédien respect sa société place à quoi ko régler ba règlement de compte c'est comme YouTube ce que ça gagne na YouTube yo le baki boyinga pe na zonction na YouTube c'est ça. Est-ce que moi, je conseille à rater entre biso, comédien, tout le lingue, qui a respecté Mukolo a respecté Leki, ils ont sauté. Bon, éducation et bandano na famille. Éducation de base. Ils ont na libota. Biso moto yebi, moi na oaza bien éduqué na libota na e. À ta place à vandi ma beza libo senti ka ke oh moi na ndako. Biso moto monaka. Mona benda oyo gangeli moto pe no beti etambata tika mama na sali ni o comprendre moi non mona ndako azo éducation malamu ayibike mukolo soka bandi na ozong sate il faut na yeba mukola betinga pourquoi na mususu lobine ka yepa peli pour dire que e bandi na nani ko finga na YouTube oyo liboso bat banda sango lo basala ngo lokola ba buzz lokwa YouTube bango comme business tikana bimisa boye pe kotelanga ba vu nazo mbongo bat ba osala ngo ba ebite zo détruire et détruire libota ezo sili sabolingo ezo si sa valeur na biso ba valeur intrinsèque exacte to beba ni no likamuke chic otoko ko benda na pe mupandi to est-ce que ko soine bandi lelo polémique bandi lelo ko hina ne bandi lelo ba mo wana nyoso total ngo ezana dictionnaire ezana dictionnaire polémique ezana dictionnaire makamni ezana dictionnaire na bible écoute ezali vous comprenez makamone bandaka leza ya sikate mais batu bazola ngo kaka solution soki balingi na makamnyo sa vie soki bolingi bozwa solution ta muta bomeli ondeko soko lingo zwa solution so lingo pardonner soki olingi o pardonner soki olingi tezayo eloko kuna mona ya suka o otoko ko réparer te tamso za liwa ça dit soki muta kufi mo la musae ezate o comprendre mais likambu tout solution ezali nyonso te ba yibi mbongo boni soki oza vie bokoko zwa solution ata muta fingi mama na yo ata fingi papa na yo soki bolingi bobongisa boko bongisa mais likambo ekomi likambo tu ya mokie na ya munene nyonso na netando nyonso na YouTube ezopesa pasi ba sex tape pai oze nemi na mutu a publier ozui problème moko muke ba publier ba salelu émission batu bavandi mokili mobimba mais na sukulisi boke ko bongisa est-ce que bobongisi na batu nyoso batalaki bato nyoso bachaka ba commentaire asali mabe likambo ya yo mwasi na mobali obimisi yango na écran yo na ina mwasi na mobali na kulisi bobongisi bozongani bongo bato nyoso boyebisa e makambo boke ko luka bango bozongisi po besa bango tamsu bozongite tamsu ebo yaki ko loba musu azane su na téléphone wana tamsu ba continuer na ngota continuer pe na chaîne wana osala émission te médicale na mutu ya onga la senga ka bandiko tozali bota
Tous les artistes étaient à la place. Bato RTNC à la place. Baza peine à problème là-bas. Bato OCCP à la place. Baza la peine à problème. Bato il y a DGDA aux ala qui au fida baza la place. Baza peine à problème là-bas. Tout le monde a été baja. Il y a DGDA mi balé baé babimina et campo baya koloba. Biso kaka, artiste. Artiste nyonso na ba musicien na biso ba comédien ba plasticien kutu na mona na nga bango te. Biso to komele nyonso to bimi na senga ka bolimbi to tika yango. Ezo boma biso za ba famille. Biso ba mama bana bo. Ba yoko salir yo na écran. Bana no bayoki. Famille yo ba leki na sima bayoki. Oyebi o esalaka. Mutuso poto za ka makati ya ko se suicider te to bangaka. Mutuso ko mela pe poison. Donc aoye ba tene ti bato ba bimisa ba bolumbu na bango. Ceux qui baza en vie pour ka ba africain ba congolais. Ceux qui ba mindele mutuso ko mi boma na makamuso elekaka. Mutoko mi boma. Ngai bonje na za boy. Bozi bo publier ngai boy. Elamba te ninite. Émotion to kufa. Non mais non ko mela poison pour non. Non tala batu na misu ndengeni. Suka. Est-ce que mutu ana osala ki bongo tam su lobby to senga no pardon. Limbi sangai. Pardon ne vous a sincère. Ya ngoto tika ko se rendre justice biso moko ba dent pour dent wala to tika. To tika bande ko zama na libota moko. Na osenga na dini Eli Eli to dini mosolo to zo extrêmement con. Obi ko lo ba pe so ramoto moto so ba le moko sans pourtant tenir compte que ero pe sapé moto. Tout le monde qui biso banso awa ndenge ya Gabi balobi o ya Gabi juna ye pona ye jana kotisa mabele pa mangina mo ne ba o ba loba ki sourier elo na se plaît na ngopo malgré nion so ba ki pona ye mais en tant que moi ndekoni moi aussi en tant que ndekonaye akene quand même rendre visite na famille à Diana et donc on a se plaît na ngo ya ngwana mais subitement na kati ya morgue qu'est-ce que tu dis na oui na morgue il y a cinquantenaire sur na bossa si je me trompe pas. Nous avons interview le matin à Diana. Bachaki ya Gabriel micro. Dis moi solo mais quand même que ça biso peut-être naza eza polémique était. Ba dire à lobaki na mutu so ba sala analyse pour na yo au développer nini. Tout la non extrait oyo. Mo nanga na koko yebisa bango Diana zaki ndeko nanga. Diana zaki ndeko nangai, Diana zaki ennemi nanga te. Ezali kamuboko maman nyonso sepelaka te na mwana ye likambo boye parce que nga na sa un mois de mina Diana ndako nanga tant na sa un mois de mina na 2013 geta zaki na ndako nanga zaki mukie ozomona yo to vaino na ndako nanga mwana nga za mukie to tindaka ekendo somba boye sala boye pona sutukelo omoko boye to boma na mabe oso comprendre soki Diana nda akufi boye so ba bi akufi pona ngia problème te mais soka la muki soka zongela ngo susu na royaka ndako nanga quand on a ça un mois de mina na 2013 geta zaki na ndako nanga zaki mukie ozomona yo to vaino na ndako nanga mwana nga za mukie to tindaka ekendo somba boye sala boye pona sutukelo omoko boye to boma na mabe oso comprendre soki Diana nda akufi boye so ba ngia problème te mais soka la muki soka zongela ngo susu na royaka Vous comprenez nini? Non, alobi mabete. Alobi boye. Alobi abi to bomana kasa bomana ka Diana pona makambo mwana ye. Alingaki esukati. Abi po ezaki mwana zaki ya muke. Mais sikoyo na deuxième abi soki Diana ipoka kufizo pa kufaita zongi azamuto. Soka bandela esusu. Ako bandela suko lobango. Ozo comprendre. Ako bandela suka ko bomana ndenga patele makina lingi na mwana ngate. C'est que babomona ki Diana. Te ko bomana na ndenge ni. Ko bomana kande ande ko sabe abande ko luka Diana o lo sabe mission Diana tika mwana nga akobo mana mwana nga. C'est là parce que l'enfant aussi a sa que mission bitenga na bimana nga na été. Mwana a démenti ça ki yango. Hein? Et ta mwana koko linga abinga ki ko salir te. Na into ça analyse ndenge mo bien. Tout ça analyse. Na into so ki mambo ya Gabi alobi. Na yo ki bien. Donc vraiment très bien. Que moi na muke. Ouais. Après sur na yo ki ke moi na ngumana na itorobo mana. Hein? Babomona ki pe Diana. Ata la muki. To na osaka ka
c'est-à-dire soka lamuki azongeli likamwana oya mwana ne kaka ça l'hypocrisie te po alingi te na mwana na ye que mutu aza mama na ye abima na mwana azongela ngo donc na mutu nyoso na biso nde toza na se nde to kufite to zabo so to meki ko za mwana na ye ya muke akoboma te ko boma na eza te ke to kochana bambeli ko boma na eza ka ndinga maneko loba na lingi na mwana ngate na lingi te mwana ngasa mineur na lingi na te mineur te mwana ngasa mwana muke boza ba mama na ye na lingi yango te biso nyoso sala vite oyebani. C'est-à-dire, ayebi na vie o asali ya ki mama na bandeko nde boto tamboli ayebi. Alingi te mwana ne pe akota na kacha ya makambu wana. Parce que biso to tamboli tamusu na omona na za bonne santé tamusu pe na za malade. Ozo comprendre. Mama nyoso abatelaka mwana na ye. Neti ngana na mwana nga mwasi na kokolinga te na yebi ba comédien tamusu nde batambola nde bazali comédien moka yosa ba 25 na mwana nga ekoyinda tamusu ngai na koya na réseaux sociaux te tamusu poza na makasi na ngote mais tamusu na koya ko luka kayo na kocho mal à l'aise ko simba te omona pe ba musu bakimisa mwana mwasa kimisi mwana batindi mboka mususu tu vois po akimisi mobali wana dona sens on alobi te na sens que akoboma o chambelite ko boneza omoni yo so pembo na ngate lelo to koboma ko boneza na kolala wana le place yozanga lazali eza lingala eza lobeli eza expression OK parce que ba interprétant mabe pour étamoli voilà c'est long compréhension na yo voilà en tout cas ngapena c'est compréhension ngai yango ne na yebisi no gabi alobi très bien tokomi na suka mot de la fin na boko tia commentaire pour que chika lobaki asala en tout cas na c'est ba tia commentaire na c'est na makomi na ya gabi to benga ke ya gabi mais aza ya na ngate aza ndeko na ngaza leki na ngapeta mususu mais eza communauté nga benga mama Milo na zape mama batu nyoso te. Moi j'ai 48 ans, l'indimité que Gabi a 48 ans. Si on a 48 ans, tu as un moko. Ah mais yo qualité hein. Ngai tu as ba Thérèse. Tu as un moko. D'habitude c'est ya Gabi a 48 ans mais moi j'ai 48 ans. Je suis né le 7 avril 1973. Yo ngani lo ba no ane. Si quoi tu na bombi yango, Diana Koufi batanga ki azama na 83 non, to yebi déjà c'est Koufi na 38 ans. Non, ce que tu bombaki, mukolo okufa na croix na oba komara mbula no. Zaka na mot de la fin puis mot de la fin na sinani ko saka bande kunanga ya artiste. Merci. Musa to salaki. Otokundi ndeko na biso na nesengo nyonso. Bon maman livre na bolingo nyonso tu. Mama pas bien ngona ki katite. Mama ro wala za mama biso tout. Soka bengi ngate ya bengi yonga na osepela poso yena bloko na ozwa ngape na sina kenda ngaka na ketende na artiste. OK, d'accord. Mama ayebi bi omani mama Olive to le bas gente mais atala rabiso mo ba YouTube nyonso atala rabe émission na bino ndeko zana chic ayebi yo so attaque émission na yo pe na combo soka moni bo abengo chic. OK, mera na mystique. Abenga mutu na combo abengo benda mami lo boni. OK suba. Oglengi okonga yemo me ndenga yebinga. Do atalaka. To ya bona bijou la reine to pia mbota che. Bijou la reine yomba liboso Bijou qui dirait. Donc c'est ça les entre parenthèses en tout cas bandeko tozaka bongo bolingo tozanango yango ne to manifestaka to sala ka ba hypocrisie na makambo ya diana na mona ki bolingo oto zaki na banda zaki malade na opesa non pe merci et pas ya la patrona belle vie Kandi ye muto apesa ki penda un coup de pouce l'air ba bengi ye diana sali crise à côté azana koma ye muto benga kasaki mbele pa ba pour le timing hein asaki mbele pa ba comédien bandi to cotiser to tabo en tout cas ye mutu a banda ki penda likambo na l'air diana sa bimi na koma ye pa il fallait que voyage na kenda ki ayebika ke tozo continuer pour sa bimi na koma 8 chambres ça va aller tout mais na simana ye akufaki azongi lisusuka pona ko kunda diana donc en tout cas nzamba ba kisela nzamba pambola yo oza mwana mke moza ba initiative bien biso to banda pe musalo okala toza penda ba mikolo pe ba banda okala me ba makambo boye penza ezalaka te ba innovation oyo nzamba bakisela ko kaka et ça biso malamu tozo mona pena ba mariage to tsangisaka pe ezaka na liwate ba mariage pe muto azo bala soki a intéressé ba comédie to sel pe groupe to cotiser na ebite so na kosi cadeau pa munene yepe mususu po mona zune cadeau tabi bo pianga na mbongo na zana zo manquer loko mo bo pianga na mbongo na mona pe ba pese tam sous 1000 kene na bakisa kuna et tout donc c'est ça mot de la fin merci Chic no benga na émission na yo émission kitoko
bana nzambe nyonso surtout na pesi no merci papa nanga molimo papa chouchou kwale ejonga oyo na centre évangélique Sénévé babi Sénévé bi ambuma mukeme nzete nango ha nzete nango ba nyonso ba ka kopema bandeke ba ya kali kolo ba pemi ba na se ba ye ba pemi malili ezopesa donc puis ya kitoko donc na centre on a place oyo ngai na sambelaka en tout cas bandeko na no sa théâtre bana nanga ya amigo place nyonso bozana na pesi bino mbote les amis de 1050 na pesi bino pembote bana lemba nyonso ba notable lemba oyo bandimaka milo comme star na bango comme leader na kati ya lemba ya mwasi oyo a formé bato a tomboli kichu pe na kati ya lemba na pesi bino mbote partout place bozana yebi ke bozali belé baya na nga basambela rapo na ngai wana na tika kotanga komote mama nela eonga na Londres mama pasteur o abondela rapo na nga manager na nga de tous les temps de tous les jours Asmbimbi mon manager na PCP mbote na PCP bande konyo na lingi bino mingi en tout cas musala obo soutenir biso botika ba polémique ya mike oyo ezoluka et détruit biso et diviser bana mboka bino bo kantaka diviser nzaka o tribalisme ndé mutezo diviser o bata mboka bete biso pe modèle bozo linga biso te bozo ko diviser to diviser te Mobutu alobaki to lingi Congo wana na tango azai to lingi Zaïre liboke moko lisanga tatabo mamabo ekolo bo moko ekolo o nzamba tia biso yango RDC soka lingaka tia biso soki na mboka nini ye moko mais asepela ki biso to vana na mboka o apesa biso mboka o en tout cas to linga na bana ya RDC partout boza na monde na lingi to linga mboka to linga arna biso bolinga biso ba artiste na bino o tozo sepesa bino o tozo laksa tozo tombola bendele ya mboka bisous na pesi bino. Merci beaucoup maman Milo. Numéro de téléphone au PCT numéro de téléphone nanga o alinga contacter maman Milo a soutenir maman Milo na groupe na ngai Emile Oleka groupe amigo chaîne nanga pe Mimi Loleka TV ezali o alinga soutenir yango numéro nanga ozui koda mboka Quand d'abord, il y a Willy Moucheni, aujourd'hui il y a Willy Moucheni. Avant, comment aussi la paix, on est remplacé. T'es assis là, t'es 00243 81 954 08 81 954 08. Sur le Bengika, na du téléphone, Gamona Yami. Merci beaucoup. Bisous. Nabosa Nyote, Jonathan Gana. Merci. Maman Milice tu parles bien qui était ah maman Milice tu limbisa partenaire na biso atie logo OK maman Milice tu ngayo na pese bambote bele na ebite logo yenga pe na oza logo bongo ya za bongo na moni boaki boye et azala bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était pour moi un plaisir de savoir que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Plus de 125 000 abonnés. Merci à vous. Les Bossalabiso, confiance. Merci, notre sponsor Nabiso, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, na Nicolet Lelo, donc collègue Nanga, donc il y a une antenne à la Chebiso Télévision. Il y a une TNT à YouTube. C'est une femme forte, Nicolet Lelo. Ah oui. Na prestaké ma casse. Malgré Sila Naye, donc. Sila te. Et mon étant vie est en kese. Tomati vie normale angwana. OK. Vie faut en kese. So qui tozo matate ma bé. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi, merci à maman Émilie Seti Mayinga, notre partenaire officiel. Yé andima ko lesa ba orphelin, ko leta bango fele, azombo onaye a pesa boete ba orphelin balia ba mena balata. Balbi na décembre oyo opération sunga orphelin na $1 na yo, mesdames messieurs, voilà l'occasion ya kozwa quelque chose hein. Donc nzamba fungela makamu na yo, il faut ko pesa. Ba singi pe mingi te kaka $1 na yo, na $1 pa masuki toza par exemple 1000 personnes, toza na $1000. Autre que nous la kaka ba orphelin balia ba mena balata. Ceux qui posent na sapato, oza na montre na yo, oza na loko nyonso na niveau ya Canada États-Unis, bobengi maman Emily Seti Mayinga numéro ne yango eza wana, boko en contact na ye. Jume na ye pe ezali wana bino mo sa transfert ya mbongo, botinga na numéro na ye, nzamba ko pambola bino na nyonso boko sala. Merci beaucoup à tous nos abonnés, mesdames, messieurs. Merci beaucoup à Eli, hein, Elias pour la prise de vie et pour la réalisation. Dirige mon solo. Eli, merci Mingi. Je n'oublie pas Jonathan Moukadi. Bye bye. Qui a dit que
orphelin akoyeba bongo na kosepela te na mois oyo ya décembre. Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oyo ya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pour koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'oseille au quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas raw dans mon bed à night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui persiste c'est péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. C'est que me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment very good qui s'arrange dans cette couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur, dis-leur, ça l'isole.